Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Les tontons internationaux, tonton Omari Kabongo, les tontons de plusieurs. Ebele abatu balingaka tonton Omari makasi. Ebele abatu basepelaka pe na ndenge oyo tonton Omari asenkarnaka na barole na ye. Ebele abatu penza basepelaka na tonton Omari mingi makasi parce que balobi ke azalaka tonton moko calme, tonton moko azalaka sage, azalaka vraiment mature, aza tonton moko azalaka na ye na biloba loba te. Ye tomonaka ba tonton mosusu nyonso ka na ba réseaux sociaux. En tout cas, tonton Omari Kabongo okokuta ye te. Ye penza avant daka na ye na kwa na ye azosala pe makambo na kwa na ye na système moko ya bien mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na mimi libino tonton Omari Kabongo. Nini ezoleka na tonton Omari, makambo nini ezoleka na tonton Omari, makambo nini oyo ezosala ke lelo toya kolela sur les réseaux sociaux. Bandeko nanga, comme d'habitude, avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser batu o nyonso to. Si vraiment c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga ekozala bien soki tozobeta masolo ya bongo boza ya kovanda. Soki nanu oza ya kovanda te na osenga na yo na système moko ya tokos, zo penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote pe mosusu tia mwa café na yo, tia mwa ti na yo tala kaka baklima nde likambo. Kote mosusu tia mwa eloko ya kolia, ezalaka bien ozomelaka, ezalaka bien ozoliaka. Côté mosusu ozolandaka pe oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. Matisa pe moi volume na yo na système moko ya bien, moi volume ezala moi likolo osala bien wana ozoyoka nini Étoiline Inès azoya koyebisa bino na système ya tokos makasi. Bande konanga film asika, le représentant yango déjà en cours de téléchargement. Bande konanga et kozala na ba comédien na biso ya kitoko, ba tonton Omari bakozala, papa Tito mutuna biso oya sekisaka biso. En tout cas ngana lila kaka ba français na ye wana alobaka ngo kitoko wapi. Tantine Cardozo mille esprit à Kozala, maman Anipe à Kozala, maman 1050, maman 100 kilos et pourquoi pas maman Étoile, maman Yolande Étoile, bango nyonso bande kunanga, bakozala nde kuna nde ekozala likambo. Donc film moko kitoko ba grâce luzolo baza tonton Joël Mikolo yo ye na ye et pa ya Mimi Kabeya azo indisa tomona epe lisusu et pa ya Dina na la douce kuna pe azo jouer. En tout cas aza comédien moko oyo azo kotisa makambo. Tonton Joël azo jouer kitoko
kitoko makasi. Film atoroyo epai pe ya Belvi Kandila Patrona akozala pe lisusu. Grand merci surtout na ye moko Belvi Kandila Patrona balobi yende mot de passe ya YouTube. Mama YouTube yende ayebi ko sala makambo yende ayebi ko lamba kande balobaka. Merci pona ye pona ko pesa surtout ndeko na biso Vonette Musala bande konanga. Ba film o ya mikolo o nyonso bozo mona ba maquillage surtout ya ba comédien na biso mutozo sala musala ezande ndeko na biso Vonette nde azo sala musala wana yende azo makiaka ba comédienne na biso. En tout cas Belvi Kandi nzambe ya lola apambola yo talaka yo donc ozo silisa penza nzala o tolobaka nzala na Congo na biso na système moko ya tokos makasi. Bande konanga toye lelo na makambo ya tonton Omari Kabongo. Nini ezoleka na tonton Omari? Makambo nini salike non lelo toya penza, toya na ba emoji ya kolela, toya na ba cœur brisé. Eza nini bande konanga? Bande konanga makambo oyo tonton Omari asali en tout cas na motema na sepela kité. Et pesa kinga kanda na niveau moko pas possible. Comment ça fait-il que tonton Omari na ba mbongo na ye nyonso oyo azalaka nango, na intelligence na ye nyonso oyo azalaka nango, na sagesse na ye nyonso o penza tonton Omari azalaka nango, tonton Omari akendo tonga ndaku na lopango ya belle famille na ye? Et pourtant, tout le monde a mis bali belé, so kazana mbongo priorité. Izala nanu na somba mwa lupango nanga na tongisa. Ata soki belle famille nanga bazana posa ya otongisa ndaku na okende kaka peut-être na aider bango mena koti jamais ko se priver nga moko na osomba lupango te mena kendo construire na belle famille nanga. Et ça les makate. Et ça les makate mais ezande makambo oyo tonton Omari asala. Tout ce temps, d'ailleurs, tozonga nanu na ebandela makambo nyonso. Tonton Omari pour que akende poto, ba para na yende bateka ki lupango. Balobi comme ça yo kendaka poto, comme poto moi ba opportunité monanaka, kende na poto moi vi na yo ebonga. Tango obonga wana yo pe osunga bandeko na yo. Et yo ko sala ki ba para na ye ba sala ki nini ba kufi. Siko tonton Omari atikalaka ye na grande sœur na ye. Tonton Omari na poto oya kendaki ake poto makambo yo simba nango te, makambo yo simba kumaya vanda na poto ezalaki te yango azonga ki na ye alobi na zonga nanga kini. Tango aye ko zonga kini bandeko nanga aye kokutana na mwasi. Sikoyo talaka ba opportunité ndenge ezalaka muto auti poto mwa ba anglais mike muto zoloba déjà talaka mwa ba cours mike muto déjà salaki soki déjà muto auti poto asalaki ba cours na ye na ba entreprise ebele facilement koki kozwa musala na Congo na biso ye pe asalaki bongo bandeko nanga mwa ba mbongo na ye tonton Omari azanango. Sikoyo pona tonton Omari na makanisi na ye nyonso ezalaki kaka nazala nanga locataire. Sikoyo ba petit nyonso a quartier ba benga ba petit moko bango balingaka mbongo soki ba moni mutu azana ba mbongo na ye bakomi ko respecter mutu wana ba petit nyonso a quartier bakomi ka sima ya tonton Omar muke ka vie. Donc soki ba petit wana bazo ya epa na ye wana zo dépanner azo pesa ba mbongo ba $100 ba $200 aosala ka bongo yango ezaki musala ya tonton Omari. Sikoyo kote mosusu pe grande sœur na yazo ya kotuna mbongo a lopango o bapanga batekaki pour que okende poto. Objectif ezalaki keso ke poto obongi il faut tozongisa ndako wana osomba ndako wana comme ça ngana vandaka. Tonton Omar a komi kaka lelo boye lobi histoire boye lobi kuna histoire boye donc e komi ka ba histoire. Ba côté mosusu pe ba petit ya quartier bazo yaka ko silisa e mbongo nyonso. Moi si na epe amona lobita mbongo mobile nanga ezo sila. Mbongo ezo sila ka chaque jour, mbongo ezo sila ka chaque jour. Siko to sala nini? Demo aye ko proposer mobali batonga na lopango ya ba mwasi
bake pe kuna batongi batie na balocataire. Sikoyo pona tonton Omari na makanisi na ya bando kanisa keno ndenge na otonga bandako bongo lupango oyo ekomi ya ngai. Bandeko nanga toli ya muke pona bandeko na biso ya mibali. Lelo to mona mibali ebele basalaka ba erreur a bongo. Omona aza chez les parents. Aza chez les parents azo vivre kuna nano abalite. Et du coup mo opportunité moko boya mbongo e monani. Omona mwana mobala lobi comme lupango na biso za ya munene na tonga mwa 2 pièces nanga kuna na tiaka ba locataire tonga moko na bando vandaka. Ndeko nanga mobali fongola mayele. Lupango wa famille etikalaka lupango wa famille. Ata soki tongisi ba des chambres belé. Mais yeba que non, un jour soki ba parents na bino ba kufi et que il faut boter ka lupango wana yo ata soki tongisaki bandako ebele kuna bino nyonso bokabwana kaka mbongo ndenge moko. Olie ke yo otongisaka na lupango wa famille luka mwa mabele na yo mwa lupango na ata ya muke osomba l'essentiel oyebi ke eza ya ngai. Batongisaka na lupango wa famille te. Batongisaka na lupango wa famille te. Lelo to mona yango to mona ba famille mosusu ti lelo basolisanaka te. Ti lelo ba famille mosusu komi bitumba na bitumba no eza ndako nanga parce que nga mutu na tongaki. Eza ndako wa ba parents. Batongisaka na ndako wa ba parents te. Lupango wa famille etikalaka lupango wa famille. Yango pe tonton Omar asalaki. Kutu ya tonton Omar ezalaki erreur moko otokoki koloba pure. Parce que ye penza akendaki kotonga ndaku na belle famille na ye. Bandeko nanga boyoka histoire paso makambo ezo kende. Tango atongi wana sikoyo ekomi temps grande sœur na ye tango ye ko découvrir que non oyo eza lupango ya belle famille tonton Omar asiliki. Akomi ko silikela basemeki na ye. O eza lupango nanga nga mtu na tongisaki ekendaki emataki ezongaki esalaki boy. Bandeko nangai eza pasi. Nde bandeko mwasi balobi o eza lupango na yo te wapi mikanda lupango. Oza nango te. O eza lupango na biso salaki biso faveur ya koya kotonga ndako na lupango na biso. Kutu na minute oyo limana ndako na mwasi pe abengani nani mubali. Bandeko nanga histoire on azo relater bino eza histoire ya film na biso ya éducation oyo eutaki kosila. Bandeko nanga na salaki analyse oyo pour que biso pe ba mosusu tozwa mayele parce que y a de ces personnes balanda ka film alandi na ekaka eza ka film makambo oyo ezo salema. Bandeko nanga to fungolaka mayele ndenge toza boyo ozala mwasi ozala mobali kosala ka ba erreur wana teke no nazana mwa ba mbongo nanga na kendo tongisa ndako na lupango wa famille batongisa ndako te. Soki olingi osunga kaka oyebike eza lupango na biso nyonso lelo to lobi tokoki koteka ngo biso nyonso tokolia mbongo. To moko ya biso peut-être ozala na place a kovanda te a okende na ye kovanda kuna to tokoki kotia ba locataire chaque fin du mois toyebike oya kolia mwa mosusu ope mosusu pe akolia to ba mbongo wana ekobando sunga kata kesi ya famille ndenge to mona kana ba famille ebele mwa kesi ya famille ezalaka mais koloba keno mbongo na yo nyonso okendo tonga ndaku na yo na lupango wa famille eza ba erreur grave. Ba erreur balobaka penza ba erreur grave tomona yango bato ebele basala bongo lelo oyo bazolela lelo oyo maya miso ezobimaka makasi bandeko na ngai yango nalobaka ka chaque jour ba filme oyo tolandaka ngo eya koteya kabiso eya kolamusaka biso eya kofongola biso mwa mémoire. Batu mosusu mosusu to vivra kana biso kaka to vivre eza kaka eza ndako na biso eza ndako na bino oui mais il faut botala ka futur ndako ya famille ndako o ba papa baba sombaka pona bana na bango ezalaka ya bana nyonso ata soki yo salaki ndenge nini les jours que non il faut bokabwana il faut bopanza na mbongo ekozala toujours égal. Et aux alatege non parce que yo somba ki ba brique parce que yo somba ki ba ciment et que la bongo te yango biso basi to sunga kamibali
Basi mwasi Bible ezoloba une femme sage bâtit sa maison. Mwasi sungaka mobali. Lelo tomona basi ebele bango bazokota na ndako ya libala makanisi na bango eza kaka keno mobali asungaka famille nanga. Mobali asouteniraka famille nanga. C'est bien mobali asungaka famille na yo mais tala futur ya yo na mobali na yo. Neti eloko o ya film to uteki komona ya Belle-Vie Kandi na tonton Omari. Tala ndenge basukaki. Belle-Vie Kandi pe babengana ye parce que Mama Milo na tonton Gesho bazalaki bandeko penza ya sur te bazalaki tata moko na Belle-Vie Kandi te. Do bazalaki bana kaka ya makote mama kaka. Siko lopango wana muto sombaki yango ezalaki nde papa ya ba mama Milo. Alors basi filme oyo eya kote ya biso. Lelo to mona basi mosusu. Omona ta mobala zozwaka bambongo. Basi mosusu akotia na makanisi ezaka kolata. Akumbaka mituka ya cher, ba voyage bandaka kilikili. Mais mwasi ya mayele aza mwasi oyo, omoni mobali na azozwa mbongo, ovandisi mobali papa, chéri, omoni nde nini. Mbongo tozozwaka. Soki tokoki kosomba lupango, to bando tongisa. Kata soki to bado sala ba voyage na voyage, lelo voyage o kotoyo, lobi kuna voyage kotoyo. L'essentiel to yebi ke tozana moi héritage na biso tozana moi place na biso que non un jour ata soki tokomi bakoko tokovanda na ndako na biso calmement. Lelo to mona basi ebele ba voyage kilikili mais soki otuni ata lupango koyebisa que non to sombi te mais tokosomba tozobomba mbongo pour que tosomba lupango moko ya bien place moko ya bien. Vie eyaka na ba surprise ebele. Soki lelo nzambe afongoli lola pona bino ezalaka moment ya ko profiter. Toyebaka lobi te. Lelo ba business ekoki ko simba ba makambo nyonso tu misala ekoki ko simba mais toyebaka lobi te. Lobi ekoya ndenge nini? Lobi toko vivre ndenge nini? Toyebaka makambo ya lobi te. Yango ezalaka bien. Soki nzambe asungi yo lelo ozozwa moi quelque chose. En tout cas na moi quelque chose wana fongola mayele. Travailler sur le quelque chose wana bosala moi eloko moko ya munene bosala eloko moko ya malonga bosala eloko moko que non un jour boki ko vanda boyolobi ta wana tozaki na bambongo tala eloko na biso quand même villa na biso totongisi. Mwasi sunga mobali basi ya lelo komi kaka basi moko ya distraction alata kabelo ya ba $1000 mabe alata bilamba soki ya ndenge nini mabe asala kaboye ndenge nini mabe eza pasi mingi pe mawa basi ya lelo to sunga kamibali na biso pour que lobi to après lobi futur na biso ezala teke non bana nanga basunga kinga te bana nanga ba edaka nga te yo moko omisunga tango bozana na force bozana na mwa bambongo mwa baba makoki na bino bosala oyo il faut kosala bosala oyo eza ya malonga bosala oyo eza ya motuya kozela teke non lobi wana bambongo nyonso esili nde bokomi sikoyo soki toyebaki fallait tosala ta bongo kozala déjà trop tard. Bande konanga ya basi to fongola penza mayele na biso. Mwa mbongo wa mike ezokota ofongoli mayele na yo lobi keno na mbongo nanga ya mike oyo na sala kaboy na zonga kaboy na sala kaboy mwa eloko na yo ya munene na système moko ya kitoko. Bande konanga oyo penza kandenge na lobaki eza filme na biso e utaki ko sila d'ailleurs epai ya ye moko la patron na Belle-Vie Kandi ya ba Belle-Vie film asika pe ezokota bande konanga kende kuna pe totalaka ndenge totalaka ba filme na biso eza ba filme moko eyaka penza kosunga batu eyaka penza kosunga biso na système moko ya tokos et encore tokos makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi penza na suka penza ya partage na biso ya lelo kandenge boyebi partage na biso na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Avant na silisa na olingana nuna pesa bambote na batu na biso oyo balela penza Étoiline Ines TV bambote nanga na ye moko Madame Linda Bukulu depuis Sénégal. Na pesi bambote na Madame
Vicky Mbonzo depuis Sénégal wana na traversé lisusu na kie na France na pesi bambote na ye moko madame Inès J'aime Antonia depuis France na pesi bambote na ye moko madame Judith Diapovisa na pesi bambote na nga na ye moko madame Kiyongo depuis Turquie bambote na yo yango wana place nyonso ozolanda kabiso bambote na nga na ye moko madame Julia Mananga bambote na nga na ye moko madame Pasika Longi depuis Lubumbashi bambote na nga bandeko na nga na balandi nyonso ba o nyonso balela Étoiline Inès TV na pesi bino bambote bandeko na nga na système moko ya kitoko bambote nde bambote bapesaka bambote bandeko na nga bonjour ezalaka bien tomona kata na ba quartier mosusu bato mosusu omona aoleka yo ka bongo aozelaka yo kaka yo moko opesaka ye bambote opesaka ye ba bonjour bonjour ezalaka nyongo soki muto apesi yo bonjour lelo lobi yo pe la muka pesa ye mbote ezalaka bongo eza teke soki muto ozopesa yo bambote deja azolinga relation na yo te eza kaka savoir vivre donc ezala bongo et puis ekamusanga komona batu mosusu vraiment muto azoya kopesa yo mbote ozobude yango ezalaka pasi pe mawa ezalaka bien te ata muke te yango bambote bapesaka opesi bambote na système na yo ya bien pesaka moninga pesaka ba voisin na yo bambote pesaka ba camarades na yo pesaka batu oyo peut-être boyebani ka na quartier na avenue na bino bomona na bongo bonjour bonsoir bonjour bonsoir et ça la kapé kitoko mingi makasi surtout na côté ya savoir vivre. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi vraiment na suka ya moi partage na biso ya lelo. Bye bye la famille et à la prochaine.